Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bonjour, bonsoir, na batutu bazota la biso sur télé24live.com et Zalinga Julie Poyalama. Toza pene invité la biso awa, monsieur Olivier Bolia, Toronto, Canada. Topesi bino ba meilleur ve to souhaiter bino ba meilleur ve na batutu bazota la biso ba abonné na biso à télé24live.com ba meilleur ve na bino année 2023 oyo ezala année moko ya kitoko pona bino prospérité longévité, donc vous prospérez à tous égards. Que l'Éternel vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme soit avec vous. Donc merci de katolobaki na ba fête boye tokoya lelo toye lisusu nande kolanga Olivier Bolia pona ko lobela ba sujet oyo tosilisaki te po tozo sala review babiloko nyonso eleki na 2022 nde yango tozo kolobela na yango ba ope bazala ba commentaire ya kopesa boko toujours ko commenter na se wana vous commentez ce que vous appelez le koloba au lobby, c'est ça. Donc biso toza wana pona bino neto lobaki ba ope bazala ba sujet ko benga toujours télé 24 ou bengi biso ce ko bengi biso lingo loba pona sujet oza nango eza problème te benga tokosa nini toko programmer au futa te to ana ba fête to tikele bino un mois benga pesa sujet na yo o bengi allez ngala ozala wana nazoka ka ba question na yo ozoloba ndengo pesa peuple de Dieu ba yo cadeau ba peuple congolais. Voilà, tozo kende mbangu sujet na biso lelo ezali sur tomoni kuna na Congo ba machine pour bazo sala enrôlement pour makambo etali élection mais ba carte au bazo sala bazo bimisela bango ba misu sezo bima ba misu minene do ba bilongi déforma do ba congolais ba sepeli nango te ba lingi ba machine wana te et puis toza CG msusu to kolobela si eza CG ba pesi ya frère Mbuta ou ba kangi msusu na mwasi et ba CG zali ebele otozo lobela lelo wana eza ba titre mais ba sous-titre ezali otokolobela na pesimba moko monsieur Olivier Mbote et meilleur V. Mbote, merci maman Julie. Mbote pe meilleur V na yo na bandi que année ya 2022 sili penza to bandi mbula ya sika eza mbula moko tolingi kokene nango na ba grande résolution OK sengé tozwa biso na biso ba congolais pote quand même tolongwa lenkindi l'échec na mokili oyo mais sans tarder na souhaiter pe na bat nyonso mbula malamu na mabota na misala bisika nyonso ba oyo bazwa ba difficulté année oyo ezala ba difficulté moke bolingo ekola na entre biso année passée tobundaki mingi likambo. Il y a tribalisme, il y a la haine, il y a l'insulte facile, il y a le kuta, démagogie. Et je pense que cette année, toko maturé na sens il y a koye bake bolingo et leki koina na misala. Yangona OK, toke mbala moko pour la sujet na biso tozango au moli kuna lakini ba machine donc pour bazo sa ba carte électeur alors ba machine wana eza malamu te nde bandeko na biso baza kuna bazo se plaindre que bakosa vote ondeni na ba machine déjà bande eza malamu te okoloba nini mpona likambo wana? Bon, c'est décevant parce que toza na ba expert ya lolenge ndenge na ndenge na domaine ya informatique. Je pense que toza na professeur moko na Canada aza parmi ba top professeurs il y a la science informatique, tout ça. Nous avons des gens partout dans le monde. Mais malheureusement, dès qu'on a fait les succès di Aponaki, Kosala na bateau, Ebi Misalate. Azuzwaka bateau, Poisa camarade, Poisa Moulouba, Po Boé. Et la raison en est ça la même, vous vous rappelez, président Seni, à Salawapi.
Aouté Kakao, Azaki Pasteur en Afrique du Sud. Bon, le Pasteur paye comme il a CV. Est-ce que Pasteur est à CV? Donc il faut quand même, quand on est en état sérieux, toujours pour nous battre, au Baroussala, au gros Pasteur, mais Pasteur, on a mon ara. Pasteur, on a pu au Canada, mais sous Bassala, à une expérience. Le roi Pasteur Diele, na Mississauga, na mon ara. Aza ateka aza nini batu ateka bandaku babenga monsumana commissionnaire ya bandaku banini et puis aza na ba diplôme na des pasteurs comme ça c'est normal mais aux a diplôme to boité mais au sala wapi c'est quoi olobani pour donc médiocrité ils ont continué je pense que basa ka nyonso ba bongisa parce que élection oyo ndenge ezoya mbalo bat balingi tricherie balingi vraiment ce qui faillu leur longa mais déjà na ba carte ils ont là ça déjà début déjà ba dit ma bé pour ba carte soit déjà bien té ba misu bilongi et bimi flou ba misu ba misu ba nyokezo tengama donc ya mwana ça na nini image ya mwana donc siko ceux qui balingi fraude té déjà ba carte boy déjà bandi ma bé siko ils ont là ça qui fraude ça les mains mais parce que ba indicateur nyonso ya fraude tout ce le bela on a ben mission belé kozwa ba supreme court en anglais cour suprême basé sur 7 juges 6 ya baloba ozomona basé na seni place ba déclarer ba résultat le kuta basé ne tolobi mutat asalate azama expérience té mais basé kaka pour na tribune et voilà, donc il n'a jamais travaillé il y a informatique à Makasi, Azaneka, à se faire fabriquer, moi, c'est venaillé, et puis à cause de Batoukéaza, Kimbangiste. Oh, Azane Kimbangiste, c'était un qui pasteur à l'église de vrai. Vous voyez des choses comme ça. Et on peut-être au Soulalelo, pourquoi les Congolais, balingi ko fanda na bosoto na médiocrité. Pourquoi moi je veux vous dire là une chose, maman Julie. Pour Nangai, Félix a un parti à problème na Congo. Et belé. Gestion, inexpérience na monde, il y a travail, tout ça. Mais le peuple congolais aussi. Azana parti monene insouciance akiparaté mape maté ça les logoté afani sans courant ba irresponsable un peuple totalement azo ko manquer ba responsabilité parce que sous aux ana courant aux yeux ont moi ba ele aux factures quand même il faut mituna nazo futa pona nini pona ba singa batia to nazo futa vraiment pona courant mais le peuple congolais est trop inapte, trop répondaraté, trop manipulable, trop fanatique, tout ça, ce sont des choses qui font que 2022, vraiment, il est qui m'a la monté en termes général, social, tout ça. Bon, voilà, tout côté Mbappé, pendant bien émission tout ça qui année tout ça qui semaine tous les cas batebele ba benga kinga net ba feedback parce que yo olobela qui sur les cambois infidélité ceux qui sont en quatre couple moi c'est ceux qui ou bien ba sale infidélité dans un couple il faut moi ça kunda donc ba kunda ngo abomba alobate ce que ba to ba bi c'est yo encourager basi ba sala mabe. Non, pas du tout, Maman Julie, Mère Booster, non, pas du tout. Nous avons encouragé honnêteté. Nous avons encouragé honnêteté, outils, la réalité, la statistique. Moi, je ne viens jamais pour non. Mais il s'est fait que Namo Kilio Mouta Parfazate, Bissonios Tokoyak. D'ailleurs, dans la prison, au Monabasi, prison Bassi, prison mobile. Donc, Batunion sur Bassa Rambeba. Mais le problème est que, idée mourir bimaka, que Mibali ba pardonnaka, basité adultère vertu. Vous en là. C'est faux. Mibali ba pardonnaka. Mais nga siko na eko révéler
oh ba mibale belé ba yebi ba pratika on a banda pour bango. Mais ils vont pas venir à la télé, vous savez, les relations sexuelles ce sont des relations intimes, privées. Aoya olobate que moi sinanga a trompa kingai, mais bon, on a géré ça comme ça comme ça. Ba le baraté. Mais ça les maranango tous les jours. Tous les jours. Et mibali ba pardonnera pe mingi. Au moins la Bible, bon, ezaki erreur, banini, tozonga, bafandi. Mais au moins la ti, mingi mibali ba lembaka, so qui est commis public. C'est tout ce que moi je suis en train de donner comme une information entre guillemets nouvelle, que mibali ba silikaka, soki akangi yo. Yo kenda obete la copine na yo, okenda obete la maman na yo, obete la camarade na yo. C'est quoi moni ki likambango, moyen ebimi libana moyen protéger yo ezati. Ya onsko mona baboyaka. Ya mona sikonde mobali ya mona soni, mobali ya boyaka pona soni po nzamba sala biso na moi ego moko pona likambo wana. Voilà il faut tondima. Tozaka moi ego que moi si faza ngai kaka so ndeni. Mais basi bazaka ya bisote na réalité moi si akozana ex na ye bazongani misusu baza babima na batu si la bien te ba misusu pe na bazaka bala mike balaka na ngai na bala kaka yo mona basi misusu ba message on etikala ye na motema mobali na abali mais mobali wana siko akoma na Montréal mona pe moi banini petit ebine na bana yebisa ngala obalo mona se retrouver na Montréal siko moi si pas mona ngolo eza ya solo nini akomi ayim na tikaka na kindo et ça moi sentiment moko boy et tout ça ba raison nazo pe ça ce n'est pas pour dire que pour ça là non c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce qui est commis, il y a infidélité, il faut qu'on pardonne. Ce qui est commis. Et puis, il y a sur infidélité. Il y a que moi, si, na mobile, il y a côté mo bazo simba na banzoto, banini. Bon, et le reçoit batu na mutu na baron, nini bako simba ye, mais c'est arrivé. Bon, le lopé doit avoir mon parfaite, où il y a ba mariage, où il y a boza binombale mobali abimana moi cité donc l'autre nyos baza moi vie na ye moko précédente antécédente tout ça donc on est na Canada on ba koko na biso ndeza ba poneli moi ça zokola ba poneli ye kula ba poneli mais siko moi mutukara ba bani aza moi histoire moka kala la plupart ndo ngolo ba bongo chiba webima point chiba webima ki parce que la tribu moko ya RDC et pas baloba ba remarquer que basi bazaro tromper mibali alors ba memeli bango moi gémeaux boy ba mélangeant on a kindo ki moi magie o ya ko sala boy soko bimi bana no babando bela ou bien mobali ya kokufa ba biloko wana nyonso wana c'était des techniques, c'est-à-dire que l'infidélité ce n'est pas quelque chose que Olivier est en train de créer, c'est dans notre culture, c'est dans la culture humaine, je vais dire, et zalaka nango pardon et infidélité peut ezalaka ezande na moto parce que babi tous les péchés qui est un peu dans le volet spirituel, tous les péchés sont pardonnables sauf les péchés contre le Saint-Esprit. Donc l'adultère étant un péché pas contre le Saint-Esprit, donc il est donc tu peux pardonner. Tu peux pardonner. On peut pardonner moi si na yo, sauf qu'on dit que vous pardonnez la cas infidélité, ou pardonner moi si na yo, mais ou encourager n'était bon que ça qui n'a sens soit dans bandolo pour la jouer ba retour il y a un moyen na tout niveau pour éclaircir bato bazota la biso ke o lobela ke on la sens wana teke o tindi bango mais au lobby la sens que ezalaka si tu trouves que o pardonner moi si na cas infidélité ou pardonner sauf des Bible lobby naka soko blasphémer Saint-Esprit des impardonnables mais ba péché mususu oh nyonso tozo ça non tu peux toujours pardonner ça ka péché motema malam na yo olé parce que mibali mso mona moi si asali mbeba abimi na ndako 3 mois si mazongi ne sous au pardonner mais pourquoi nous to betolo baté que pardonner c'est-à-dire que dans l'être humain
il y a des souvenirs de mémoire éthique à la relation. Et puis, dans Moussoussou, moi, si Moussoussou, à part adultère wana biloko tout à sala pour na yo eza malam. Sauf kaka akoya ki na mbeba boy. Alors, ce que mobile na mobile na système na ye ya analyse. Abi bon, mobile moi sur elle a toujours été là pour moi. Yé écoute mutasa elanga bo. Ce que tali que mais akoyi Otali au mesuré, otali bilongabana, otali ndako, otali mortgage, estika na 36 ans, bobanyo som futa onka mikolo, bosiko soto panzi sundako yo, to suka wapi, to sel ba calcul vraiment mutamaïe rationnel. On va en parler, le peuple congolais généralement est émotionnel. Il parle de choses mais pratiquement bozana hypothèque. Bozana hypothèque ya refuta na moi si na mobile bozana ba voiture bozana bana ko éduquer bozana ba biloko ebele ozomona omona peta msu bozana mwana moko azana talent moko spécial il faut azana besoin il y a accompagnement il y a deux parents alors tu vas décider juste mais voilà soit quoi ça na baka infidélité voilà somo ça quoi ça meta mbala moko tu peux pas de vos quoi pour basi msu ba quoi ça ma pamba on est comme mabe à quoi ça mi lelo ba pardonner. Parce qu'il faut pardonner. Les lois quoi sami va pardonner. L'obi kuna quoi sami va pardonner. Il y a 4e fois, 5e fois, comme too much. Non, moi je parle quoi ça mais à la cas va compter une fois. Parce que moi si attaqué à tromper abimna mobile yana na hôtel 10 fois mais yo comptant au kakake à tromper mbala moko. Alors ce n'est pas le nombre de fois qui compte. Et le rezaka que oyeba est-ce qu'il y a espoir au-delà il y a erreur au-delà il y a délit au-delà il y a bêtise est-ce que on peut continuer une relation après l'épreuve si la réponse est oui que moi sur toujours aza bonne mère pour mes enfants azali na ba capacité mususu ya bolingo ya mususu ya malamu yo moko ko mesurer ezali na sonité ko bolanda ba pasteur alokuta te ba ya kokosa ba yebi bible te oh non boya ye non combien de fois basi ba mibali batini yo boya mwasi allez lobi akomi mwasi ya pasteur ouais ki koloba ke tikaye ye mo akomi obimana ye. Donc voilà, donc il faut maintenir ça à la prudence, à la retenue, à yébake, adultère, il y a moi si ezali péché, le la péché tout, et que ceux qui nous appellent ça ngolu, il y a vous pardonner, ceux qui ont monique, espoir, ezali, après, heureux, tu peux pardonner. Tu peux pardonner. Bon, ils n'ont rien au pardonner, au changer nos faits villes, au nos Vancouver, au nos Montréal, qu'on a baillé dans mon yoté. Donc, si on monique les kilos au tigre à Toronto, le mois na Toronto, ok, na bino place moko, obi chéri, tout le mois kaka parce que donc une place moko boye aux asuna ba poids émotionnel, il y a ma camo et les cas quittés. Donc voilà, donc je suis en train d'encourager la vérité, je suis en train d'encourager la transparence, je suis en train d'encourager l'esprit de pardon et que de savoir que et là on y ça. Ok, voilà, bato batindelenga message pour la Kambwana. Ya Kunda, so moi ça salaire Kunda. Il a expliqué, Olivier Bola expliqué, donc on a fait ça tout les autres qui sont beauté, ba meilleur fait l'anglais pas pasteur Jean Paul. Washington. Ko boya ya pressé. Il ko boya ya o kabatini o boya moi si. Et c'est dangereux. Il faut au boya parce que yo monique est continuité et comme impossible. Mais si dans ton cœur, parce que nous avons ça biso to kokalate. Parce que tout ça, il peut pas petit, na ibi ba master msuba banda okene na la crèche wana kozwa ba chele. Na ba mo bizara na matonge côté ba nyako sona kasba. Zaki ba banduba ba master msuba okene kuna. Ba okene na Cosmos. Bandumba ba oza toujours libanda wana. Siko mutabimane déjà na bandumba banda bo mwana ne. Mais tant abali oza na esprit ya mawa, po ebike ya bimane déjà na basio yo, ba bimana mibali mususu.
Même ici, il y a beaucoup de gens qui fréquentent des femmes comme ça. Avec que fille manani mabimina. Donc, à ça peine donc, na mutema pardon, na yo muto. Oh non, Jésus a dit, Jésus a dit na nenga lokuta. Pour Jésus a lobi, tolimisa 7 fois, 77 fois. Mais oh bah on va loba, on les a lokuta. Moi, je parle à mes amis hommes. Tu peux pardonner une femme qui t'a trompé. Ça dépend de toi. Ezal comme pasteur te, ezal comme ya mutute, ezal comme monte manayo, nengo tali soki bokoki ko continuer ko vivre heureux ou na moi si wana. Donc c'est une décision personnelle basée sur valeur nayo et puis na bon nzambe na yo soko yebi ke nzambe alobaki ke seuls les péchés contre le Saint-Esprit oh et pas pardonner te donc adultère eza contre le Saint-Esprit te eza nzoto ne mutu et quoi na bosoto. Donc voilà un peu, mais moi je prône la vérité, la transparence, ce qui mutu basalio adultère so limbisi pete ezali nini et puis yango lela ba suka mama ezali ke lo na lobi ke mingi et bebaka soki mobali ngana sta mona awa na Toronto, je vais pas citer les noms, mobali akangi mwasi koute zaki adultère te mena position mabe na garçon na salon ba solo bazaki supposé bazala na proximité wana te mobali aye akati bango na monio ozandumba azui téléphone na ebanda ko asisi répertoire kobenga bato mama booster na ebisa bino na kosukisa yeyo nakangi papa ale yeyo nazwi ete asuki après tant kanda wana esili ayebisi na mwasi kasi tofanda tosolola mwasi ayebi non tosola ndeni yo bengi deja bato nyonso lobi nga ndumba nazotrompe yo soko olingi nga na yo tofanda tosolola benga bato wana nyonso yebisa bango ke olingi ofanda osolola na ngai makambo oyo toloba eza ya solo te. Omoni mobali a se retrouvé ridicule et que moi si on a lelo kinana ye na otanga kombo mboka te kinoki epé sa vérité mais akinana ye bala na epé abota pe bana a continuer pe vina. Donc aboy mosika pa kuti ba auswa na mutu ba simbani te rote. Bon peut-être non parce que zaki na ba soupçon ba nini et puis zaki netima lokuta moi s'il fallait pas à la wana donc évidemment il suspect. Mais le problème, c'est que même s'il y a eu l'adultère, l'homme savait qu'il avait un grand cœur de s'asseoir et parler. Oui. Il fallait d'abord s'asseoir et parler. Aller avant, il y a un téléphone, au Bengi, Toronto, au Bengi, États-Unis, au Bengi, Kinshasa. Moi, si on dumba, bani, si moyeto bongisa. Yo le solo bina maman na ok. Moi, ça va dumba. Auto bongisa soudi. Voilà, c'est pourquoi je disais les dangers. Il y a Rosala Polo. Quand il y a un problème, même quand tu fais le mal, garde ça d'abord pour toi. C'est là, maîtrise. Parce que ce qui misi, mi bali, bazana ego, bazana orgueil. Ce qui n'a eu qui a mon banda, n'est à l'obi qui a Olivier Basbaye, Bibansa et la même mission, maman Gilles et Sili. Voilà. Ok, voilà la réponse. Il y a moi là, tous ceux qui ont des bamo qu'on a kuna na mboka biso po tozo beta basije pasije totali na mboka nde makambo ezoleka mais so totali bien eza kaka mpona bapoliticien te parce que peuple bango mo mpe baza irresponsable tozotala bapeuple na biso congolais kuna nde makambo ezoleka kuna ezotalisaka ateke kaka bapoliticien nde baza mabe mais bango moko mpe baza malamu te okoloba ni parce bato balobi même soko okei balabala nde babongisela bango babalabala wana omona bazobwaka bapoubele omoni même so de mouton babongiselaki bango wana baso de mouton bakoma koteka na se eske car ba politicien pourquoi peuple bango moko baza ba responsable te na makambo nyonso ezoleka kuna parce que ba politicien ba sa musala malgré bazo sala penza malamu te mais muke o bango bazo sa pourquoi peuple bango bakotya pe ba politicien loboko te na ba balabala ba salité soko tali ba salité mutazo teka azoteka tomate ya mbuma na se
na sima fulu na salité mais au moins ba bongisi ba on ba ba soko bois kaka ba salité donc bango moko pe ba na conscience te. Tout à fait, et vraiment naza d'accord na yo na o lobby et peuple na biso vraiment mawa trop. Aibi ke nazo s'adresser na bino bato bo ki ya poto te botika na Kinshasa. So bo moni mona poto aye o ya pour la sérieux azo pesa au conseil botika ba ego botika ba orgueil. Nenge bino bo kanisaka wana na Kinshasa na ba mokilo e bonga bato bakanisa su bongo te. Donc il faut que tout ba diaspora nyonso soki bazongi même ya ba tokumisaka diaspora sénégalaise, malienne, burkinabé, tout ça. Pona nini soki bazongi kuna na mboka bandeko na bango ba voyage te. Ba ye ba kondima ke bandeko yo ba uti mboka moko boye ba ye na savoir de plus. Oui. Tala, autant dans nos classes na campus aux licence en économie. Mais bako sauter moi na poto so atangi licence économie et ça d'abord ba livre yo zotanga o ya zotanga ba livre 1980 il y a autant un livre ba sali il y a 2 mois. Donc ba livre ka ke bimi mbulo yo pona étude. Donc il y a des connaissances oyo bato a poto ba salango impossible mutakina zana. Mais ce que les Obama, on a vu ça au Vatican à Congo, mingi bafana na orgueil, surtout les Kinois. Parce que on a vu ça, monsieur Soromon na ba Goma, ba Lubumbashi, ba Kikwit, ba baza un peu simple. Les Kinois, baza ba orgueilleux. Donc Kinois ayo karaté. So ebisi likambo ozolo bango poza mutapoto. Nazolo bango parce que je vais t'informer que ne bozo vivre awa. Bozo vivre bien te, bozo vivre na salité, bozo vivre bakonzi bazo yiba mbongo bino bozo yemba bango na banzembo. Nalandi album ya ndeko na biso Jibe Mpiana. Azo yemba kaka ba Fadji, ba Nanye, ba Christian, ba Nanye. Mais putain, kamu yaka we. Ah, donc yo oye wala de lingala Kinshasa donc ngola sata muto ya lolenge parce et loko oyo tozo tonga mboka yozo ya bozo yembela bato moko boye album mango échoué album mabe donc soko yo ki mobi banzembe pola ka bakombo bato bakombo ya bato ole ayemba nzembo lo bake Fachi bomisela biso mboka Fachi Kinshasa salité bimaka peto mona yo tika kolata ba bilamba cher wana peuple azala mbongo te ya yesu kokumisa buzoba un peuple n'anglais baloba backward na ebite bazoki backward ba ke na sens inverse ya mokili mobimba. Alors, le problème à Congo, ce n'est pas seulement les politiciens. C'est le peuple. Même si on a un poto, pas fan na poto, on a un poto. Ata ayaki na mukanda ya loterie. Mozaka okomika mutapoto. Mikolo ekomi débat batapoto bata Europe kuna Europe nde poto biso à l'Amérique eza poto te biso to na nord. Bon, les Canadiens, les États-Unis, tout le monde sait que c'est la partie la plus importante. Il y a mon kilo et assez. La partie la plus importante. Oh, bon, Fandi, Maïe, Fandi, l'invention, c'est le Canada et les États-Unis. Oh, Tchatembe, Nabilo Bongo, vraiment, donc la partie, la partie la plus importante, il y a globe terrestre. Donc, awa n'habite machine ni no somba ezalaka te a tout ezalaka donc côté veut que te bimi ya boy ka otieka loboko boy nyonso ezo ninga l'états-unis monyo
oza posa donc voilà sikoyo nazo betela sete ndenge olobi wana pepe nga pena bakisa moi ide po tozo solola pepe na biso ndenge olobi wana baza ba irresponsable ole to lobi ka ba politicien bango mo pe ba irresponsable parce que ndemso to uteki na loba kyango omoni banzela basaleli bango banzela kitoko ezali ba so de mouton wana ezali mais baza koteka na senga me bato bande nini il faut banda ko charger bango moi ba so ba banjo sa ba on est koto tax boy ba ko koma conscient parce que muto azoteka nde na lobi tomate salité na se poto tandika eloko boye na simango fulu c'est ça siko yo ndenge ozoteka wana eske il faut ba politicien ba ya kolongolelo salité wana yo moko biso toza awa na Canada omonaka na ba weekend ba vieillard na ba nzete boye muta tindi ete alingi ne ka salité za na Canada te ye wana na sachet na saki moko bomona tout azolo ota ba sachet oyo eza muta volontaire omoni balaxe biso ba photo maman Julie na katite au moins balaxi batie la biso ko ba photo na Facebook au moins moi si moi la tikitoko ce ba tie na ba la biso bota la place azo bimila pendant le baké les Congolais se focalisent que sont à la tie là-bas Jani Versailles bani ndia komi mutu mais kati place azo lala mbindo bangungi salité et ça je sais que le peuple le gouvernement on te fait mettre en place ba service musu soana mais bino bomoni kezate ba réclamer rangote Félix mboka no salité mingi mboka moko sale faut pas réclamer ba kati au courant même bembeli au facture il faut réclamer mapa et matitalo il faut réclamer ba carte de l'éther bilongezo mon la té il faut réclamer mais nous avons un peuple fanatique fanatisé batouaza baebi ko réclamer te baebi ko senga te que nous voulons ça et quand une partie bazo senga net ba changement parti musu ba telemeli bango ote botika ngo kaka tant Kabila zalaka bolobaka tant Mobutu zalaka bolobaka regarde-moi un peuple comme ça. Voilà, donc dans la bêtise, c'était pour le makambo. Peuple, la biso, baza conscienté. Baza irresponsable. Tozo toke na ba domaine nyo, c'est ça ka ba politicien te. Tozo mona ngo kunande na lobi salité ba bongseli bango. Zo ke bat ba bongsela bango, ba so de mouton na na mona kyango. Et ça li kitoko. Mais bazo ko teka na se, ba msu bazo boa ka ba salité, ba nini tout ça là na butu au mona ba lui ba komboli pour eza service mo eza kuna na mona ki bazo ko komba ya hôtel de ville, bazo komba ba balabala. Mais ba on so ba kombi na butu na tongo ba yeko kuta matiti. Sanga imboke bongandeni à part ça na pesa ki exemple mo toke place mo boy eza na place mo neti bar wane bateka ba poulet mayo tout ça eza so na barumbu siko na ba 19h batu ba vandi kando lobi biso ba poto to raisonna mieux que bango batu ba vandi mutoyer na so na nini na serpillère azo pangusa batu na ebisi parce que nazaki vraiment choqué ngabi mais yo zo pangusa na kati penza ya bako ya nini za munene place ngo batu bazo oso ngabi yo zo pangusa oti ata signal te que attention plancher oti te que mutako glisser obi réponse apesenga bango na batu mususu to zaina bango peto kendo somba ba poulet mayo to vandi kola zaina posa vitalo obi ke ba singa bino batapoto poza ka boy ngapo batapoto te akosa l'accident au moins des années faut acha signa acha plancher parce que azo pangusa batu baza comment yozo pangusa batu baza ko leka wana eleka quelques minutes 5 minutes garçon mo auto somba masanga zoke Monsieur Olivier a glissé na mutu ba masanga nyoso pasuki ba nini ngapo mon na ebisi bino otie signal te et puis ozo pangusa batu bazali eza raté il faut batu bazala te comme ça boko sa msa na butu eza pressa ni nango na butu garçon na mutu beta na se ba ye ba comme côté limisa ba ma milangi e panza ni ngad
bobi batapoto mais biso batapoto to raisonnable tenga ko pangusa te batu bazé belé bona bando pangusa place batu bazoleka ozomona et en plus na Congo kuna eza biso toza ba victime bata famille tozo bakaka te o pona ba politicien na biso mo bato toza na ba poto na ba mérite tozo mo na peuple na biso ndenge zali même na ba famille balinko sala loko te balinko débrouiller te so ko pesi bango bongo bango ba lié yo ko comprendre mutu na moni mutu moko na balaksenga mutu ana zoteka ba Thompson ngoli ka ba carton Thompson ba ram azaka na ram ya Thompson na pa mais bazo yebisa babika auto ça anniversaire ba kongolela ke bambongo ebimi $1000 $1000 on a salisi maman na fête anniversaire mais Rama Thompson on a pas même $50 pour comprendre à ça c'est anniversaire à nene mais mbongo tu es l'anniversaire donc abandeli à 0 vous comprenez dans la raisonnement il y a bato bazala Congo kuna donc abandeli à 0 azaka na fond ya Ram Thompson on a anniversaire à munena salsi et puis place avant da ko tali boye mawatro ozomwa donc bato baza conscienté baza ba responsabilité eza na ba famille na biso tozomwa makambwana baliaka kaka bakobongisa te soki bopesi bango balie basombi bilamba esili babimi mais pour bazala na esprit ya créativité ba créer quelque chose que ande makambo zo kende boye ata boye toko créer loko moko na mbongo bapesi biso to multiplier yango baza na ngote yango moni mboka pezo avancer te parce que bato bango ba politicien bazo diriger baza conscienté baza un esprit de créativité te ata moni na salité wana il faut gouvernement ndia ya kobongisa ozomona or que aveza ndenge wana te biso to tambola yo ko tambola na poto na Amérique talaka osimbi bouteille ya ou bien ya canette moko ya pop okoboka ona baba te non jamais au mona kuto tiango na sac pourquoi parce que si on comme place poubelle eza soko mo poubelle te on memi ngo pe na ndako pourquoi conscience wana biso toza na ngo koto ozomona mais batu mususu bana ba na conscience wana te na Congo donc okolo bani poto kota sujet mususu c'est ça donc le lobby c'est très clair que moi par exemple mon combat moi tout le monde sait c'est la rééducation de ce peuple. Les gens, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Souci aux arango pour le peuple. Qui va bonga. Ata bazala mbongo te. Au moins ba bonga msou ba pays pauvre ba on dira soit na bani. Mais kene na village on dira c'est propre. Mais au moins kaka made suna loso netibiso. Mais propre autour. Et ce sont Babiloko qui va Congolais qui sont le bibo Olivia comment finga biso finga binoté Kinshasa c'est ça il faut to banda koloba na kanda siko parce que ce c'est capé ba va mona neti to lo ba neti to ti poto ba ba ozonga na 2 semaines mais il faut to lo ba siko de manière continue qui problème les peuple biso parce que même il y a un adage il y a Sciences Po le bani les peuples méritent ses leaders parce que plus bas leader ba utara na peuple so ba leader bazana ba on est président autozane azana intéressé ça fait 4 ans et demi azana intéressé te Kinshasa comme ma propre parce que ngalo baki moi président boye baki Congo est changé parce que na comme ça Kinshasa propre et là moi je ne peux pas tolérer qu'un pays fonctionne dans la saleté. On va mettre des règles. Que on va taxer bango alors. Ba moto wana et belé pourquoi? Tous on a besoin de transport, métro, tram, banine o eko désenclavé ba ville. Mais pourquoi ba ça la moti? Comment Macky Sall a sali métro? Comment na Nigeria bâti métro? Pourquoi Kabisune to kokaka côté? Donc c'est le peuple. Le peuple aussi, non seulement le gouvernement a kokate, le peuple ne réclame pas. Au moins on va les cas ba jeep ne bon belé. Pourquoi tu me comme sous Félix Félix? Moi ba jeep e belé à partir de l'otambola na makolo. Ba jeep to te ka moto sabanzela. C'est comme ça. Et ça li ba changer ba mboka ndengo wana. Est-ce que tant wa kolo ba za ofana na Congo wana bango ba régner bani est-ce que bazaki na ba jeep 20 nanda
Ok. Yo somona mundele moi riche attendez azana 50 voitures nandako, aza déjà compagnie. Ça n'existe qu'au Congo des choses comme ça. Et le peuple autorise ces mauvais dirigeants à exister. Peuple a ébiné le côté, peuple a ébiné kaka tindelanga mbongo, tindelanga mbongo. Est-ce que vie et comment même moi la mobile azo senga moi simbo. Il n'a pas honte. Ah merde nini dépanenga ko mwana mwasi biso dans tozokola mwana mwasi yaki mutu osombele ba biscuit ba bonbon yuko ozete ke o Janine sombela na bonbon ezaki te biso nde tosombela o me tam suku mongo no à lunch o vesi zwa kokala gâteau parce que mwasi azaki fleur mwasi azaki loko ba rosaka mwasi aza mutu tozako tolinga ke mwasi amona kutu douleur te. Mais aujourd'hui, les hommes congolais de Kinshasa demandent l'argent aux femmes. Et puis, par Moussoussou, bazo exporté bango à Bajigolo na poto. Wato comme place on a bon to kende mbamo na deuxième sujet na biso to tali kuna na ba vidéo ba nini ba message Moussoussou yela ki pe biso ke ndekula biso abeta pesa mu passage wana so bakangi susu na mwasi ya batokolo banini place wana bon ba récidiviste on veut que la musique chrétienne wana ezango ya lokuta te ba simba bakisi bango nyonso sans exception. Non, le problème d'abord de autres chefs fait bazaba mission chrétien te ba simba bakisi. Ngaku de lekela ngake mutazo saela nzambe mazamu tabakisi. Donc ce sont des gens qui sont bazaba bonka ba mi barata ki na bango bien ba kwea ki na musique nzambe par accident kaka bani ou bien batimbela ki onkeza kopa mbongo et ba koti mais ce sont pas des modèles. Combien de fois on parle de ces gars-là avec ces genres de choses? Bamsu baluba kutano alaka yo mutanzambe batwalo bake o fa mbutano alaka c'est pas normal on se comprend mais eza Sony et puis bon na lobby na mtala ki vidéo ndenge mobile ya ndeko mwasi azolela ndeko to sani nzamba sunga okaka asunga yo donc mobile na bandole azolela ko abi mwasi nango mbuta ko mobi mana mwasi nangai na okimawa na yobi kaka na ebite ndenge yosuka ngenga mona lobi ne bande na ko se contredire te soka mobile na limbisa soka ko limbisa mama mikolo ezaka to limbisa tolega limbisa ka papa oya benga la mwasi yango ozwi noki après ye okutu aboma bato donc bende kana pembeni zoba vidéo wana effacé metika za mbuta yote mto biso ebimi libanda sko déjà kasi on a lobby même sur ebimi libanda maintenant c'est à cet homme là ce qu'on a publié mobile to mwasi et cause appelle mobile c'est-à-dire que erreur et cause appelle kanda la kanda émotion au moni la phone aux yubo ba camarade pe misu ba koma ya mabe au moins neti mutanga Alain Kindeki ya kozwa vidéo moko so ya ndeni atindelinga ayebiki etika pa Olivier mais mutu mususu otindeli camarade otala nani bo mbala moka katango katika téléphone atindeli mutu mususu atindeli Ken Piana Ken Piana na sala nouvelle moka ya somo atindeli akepela ya bomba asali na émission ozomona donc Ken Piana asali en émission banini et puis likambo ekomi mais nenge tolobi ke ezaka likambo ya kolimbisa donc papa limbisa mwasi na yo s'il faut pardonner ya otolobe makambo ya bato bayemba to bayepe bango ya tolembi ka bango ozomwa na fait awa ba fin de l'année to pema ki pozaki kaka ozawadi soki nani mais namoni quand même ba changer na dernière minute awa mamba bazawadi wala ba mai kalamba ye bango kaka wana edimie omoni ngo constater ngo ekiti zo sema susu te soki ba ko continuer ba changer parce que batu ba lembi ba makambo moi ba bilo musu ba pesa biso to ngoya su ko beta te parce que il comme trop ba ya to beti mais ce sont des gens qui sont
pas honnête. Et puis, comme on parlait de Makambuya fainéantisme à peuple congolais, c'est l'église des réveils qui est responsable à 60 à 70%. Makambo, nzamba kosala, mutafanye nandako, non, nzamba kosala, jour élévation, nanga, ba momoko bidon, con, des imbéciles. Comment yoso vivre pour l'élévation, c'est quoi? Vivre vie normale, zana na salle de bain, zana maï, zana courant, zaba no ba que classe, y a mon élévation. Yoso quand élévation, ya yomoko, soko so mindako, nzamba élevenga. Comment nzamba élevé on a ba mbongo bato? Nzamba élevara ne bato te. Nzamba za mutu, alinga mutu to azala bien. Élévation ana ba yina ba terminologie moko mabé et donc ba comprendre les bibles exégèse interprétation bazo sala ya mabé et comme ici peuple embrouillé peuple ne ba babi na 17h na limité au monde ba balati ba cravate na ba sac na ba nini you can see ba uta musala o ba uti église et puis ko 30 000 personnes ko gêner moi na mukieboe wala eza elo on a constaté pe poto sukisa to kena si j'aime sous bat bazo gêner moi na mukie na ena kende parce ena komi kuna na kuti na ndako na biso bazwa jeune fille moko jeune fille ona za na 15 ans jeune fille quand nous sommes ba église oyo ba kindoki banini jeune fille wana mama na ina papa na ba kufa siko batiki bato batikala kinaye ba bwaki se ba ke prophétie bimi ya zandoki siko mwana wana azandoki te mwana wana asali nini de place batika ke pa noko na ye nde alingaka violer ye omoni siko oncle alinga violer ye alo aye koyebisa batu noko amaza makamba Koffi Olomide na yebita donc sikoyo epesenga ma na moni mwana ona azana biso balingi siko ba violer ye nde sikoyo ayebisi batu ke oncle azo déranger ngai eleka miko babenga na âge à 12 ans de 13 ans parce que ça fait 2 ans ça et pas biso donc siko era yebiso bakei kuna basanga famille babe azana misama bende babenga na place ko vendre zata comme ko la fazer nde kolanga mwasi amona ki era kuti wenzi azosenga eloko papa pande abinini nda expliquer nde kolanga zwa ki donc mwana kitoko jeune fille kitoko azana biso na koma liponga ba yebisa kando na kom na mona kiti na kom siko na moni ye natali mwana ngodo azosala msala et puis akenda ba classe kuna ba to zuye kaneti ndeko na biso ozomona donc ba bengana ya azana ni na mama ni papa orpheline. Mais l'église va bien zandoki. C'est ça l'église de catastrophe. Catastrophe donc moi à la place au vendre terre. Ngaku na yo kile manga bi ate bozwa ka so bilamba bo pesa e bosa. Donc siko bino bozo benga na batu nyonso. OK moi na wana za azana blessure parce que bolingo bo violer malobi bo bengani tout ça là. Au moins bleu ka piste église wana bat basanyo kaka neto lobi ba uti na ba population wana. Ezaku te loka musika teza ezala kata famille nanga tozo ko bokola mwa ndenge wana o ba bengani des yango ba parents ba kufa za place au vanda te biso to récupérer ozo mona bilo eza salema na ba église il faut batala makambu na ba église wana ya Congo batu tout ba komi ba kindoki bana bandoki or que mso eza souffrance ba baza ko liater bazo apprendre batu fainéantisme et ça me fait mal parfois il y a des amis à moi ba proches tozwana to bebanaka ozo kazo ibsanga oh Patrick Baptiste Tunas mais ces gars-là qu'est-ce qui contribue na Congo pourquoi si sur mon famille bazo baba français y école secondaire azo ya ngone nzambe nzambe zali kolinga bolamu ya batu kolinga kotonga mboka kosala makambo ke mboka ebonga kosala makambo ke mboka etama église aza ko enseigner peuple fainéantisme omona mutu mba jenaka et puis bazo non tout ça
Ok, voilà, donc il ne pas si j'ai moutouya, on est à Makamezo et Kana Congo, tout ça, tout aux monde, tous aux remarqué, n'ingue, ma famille est belée, donc ils ont brisé, quand ils collaborent à Makamba l'église, au bout de Kindoki, ça parce que Bible Lobela Kindoki, mais ça peine à Batum sous 60 dokité, n'a pas si cas, il y a moins tous années, à Coxisco 15 ans, à Zakepa, un biseau, tout le monde peut placer mon côté au Azana Kindoki, donc Bakenda l'église, assemble, à Salaramusala, à Zabien, à Zukendemo classe. Donc, biso tozo na biso bénédiction parce que lo biso abongi boya te boa récupérer te. Donc c'est ça elo na kolo ba yango wana. Toke sujet ya makamba ba femme seule na ba papa seul balobi côté osiko biso côté poto. Côté Amérique na poto, ko biso to na nord. Photo kabola déjà biso nord. Donc et comme phénomène babi to mati sous ya makasi. Et là, on est au parce que ça, ni année, tout ça, la erreur monene ko détruire famille. Na yo, nere basia lelo apoto, ba kuma Hollande ambongo banam. Moi, ba 500 balles, on a ba pesaka. Bon, voilà. Donc, bomi libala na yo pona mbongo, moi, pamba, au komisi ndako. Ndako komi ba basia ngo ba miso abengani mobali, akomo lamba. Bayanke baya kolia wana banini mais romona mobali oyo ya bengana ta mususu akende États-Unis abala akoma la bala misatu vous comprenez donc bien te za ba makamuto mona na vie awo soko bolingi bokotunda ba 20 mongani tatinza ou double nationalité mes condoléances na petinanga kadate ni Fabrice, nandi kona mwasi, en tout cas des beaux-pères de mère, na rubenga ibino na moi botinga numéro, mais c'est à dire que maman batbazo boma libala pona ba bebe sa vie na ba. Ba si amotu ba boma ba mabala, ba suka wapi. Do ba bala ti. Misu ba bala mais au même moi c'est ça mais ça na ko boya mutu ka boye, ba suka na ba onka ko mona Azusu mususu aboye azusu mususu donc pour garder ma famille nena lobi na ipsimino le pardon existe faut pardonner tout bilo mususu tango yebi ke o azamo sina ponaki pardonner o mobile na ponaki pardonner erreur yaka ya erreur mususu bon et ça sera moins difficile que pardonner sur et comme là niveau mususu neni mais ce qui moins espace à mon kiezali il y a pardon faut pardonner beau garder libota beau garder bana banini yo maman femme seule beaucoup mo lulango o koma yo moko na bana na tongo likola o garder ce qui $500 no wana ozwaka par mois na alors o komi yo mo na tongo o tiki mo na classe o lembi o salibo OK bo mo na bu ba si on va tout ça va voiture ba accident ba nini ba fatigue o komo ça va misale belé o tant mobile les aki na yo boza ko kabola ne détruisez pas pour l'argent. Comment yoko boma libota no pona mbongo? Pourquoi boma pona? Il faut raisonner dans lobby. Koka bonezali, mais raison ça la valable. Oko za te ke ah bon, siko ningi na sna judo knanga, basi msuba ko mokanisa bongo. So na judo knangai, siko na sala nini ngaza na rêve na sa moi bar na mibali baya. Mibali awa ya bazali mibali bazana na bon ba oya ya ti ba kokende kende. Ozokomba babando ya ne el bandelia tokene panani tokene tomela tonini bani mais nzoto pe fonde ezakara bolenge libela te nzoto pe zokola nena moi batinelinga TikTok a mwana moko boye a mwasi ya mukiabi bino bat bobala ki bani tesco biso ba sera sikato bimi ozoma abi ba papa boyela ki bala bomoni biso ba sera sikato bimi mikolo. C'est comme comment ya kozwa biso ozomona donc ata oza kitoko yango ya ndenge nini lokola otakataka mais yeba ke mokolo ezali mwasi moko obima azongi atali mobali no patali abi picho abimeli wapi banini donc eza nango kaka ndenge wana mais eloko eza ke bato balaka te mpona mbongo tolinganaka te mpona mbongo tolinganaka parce que eza devoir mo nzambe asali tie biso na se
to multiplier, to se soutenir, et puis to tonga bamboka, to fanda. Ça bien pour la génération kouya. Mais to ya gâté que pour na libala pour na mbongo. On a roulé la mobile, on a roulé la moi chuti. Moi, si mobile à qui à celle de démarche avant voyage, moi de la qui ne comment vandi c'est banjo pese toli babi na mondo ok poto biso a famille za pauvre toza amtoso na biso te ndengo zo kende wana zala mayele mobile soka pesi mbongo zwa bomba ndambu tindela biso en Afrique yo tiki situation malongate ozowela mutu azoya déjà na idée na libala ke ayo luka la famille mbongo ozomona sikoyo mwasi ayeko ya mwasi ayeko ya na poto yo yebika andezala ba carte na ba carte siko aye ya kasa kindeza na kini so ba pesi yo mobi po mibala kini ba pesa msusu zwa moi 50 o tia provision na ndako to $100 ozokomba ba pesa espèce sikoyo omona kuna ba benga ngo lideblo donc asa lideblo la kisi soka nga somba biloko ya $100 au somba msu biloko ya $70 donc asali lideblo na abombi 30 na à la sombika provision ya $70 siko mwana mwasi wana ba pesi conseil ki ndengo ke kuna otiki famille boye ba pesi mbongo pa papa yeba kolongola ndam ko bomba pona biso pe famille to zali awa otiki biso bien te aya boya kase lideblo za na poto bakende ba course mobile na carte zia donc andenge wala bakende pesa carte on la simbe la zia do mobile ka moza ko me mobile ngo kapaka te boye to za ya kanisa ki lideblo za ok ndebiso na poto système ande msusu eza to sela ba carte donc boke sa ba course na papa yo na charge Charlie, ozopusa ka Monsieur Olivier. Maman Julie, na kati na bossa la te. Na kadi. Point oyo lobi wana. Tolobaki première cause à divorce ça ni mama. Finance. Sikoyo na poto awa. Bobo yebisa bango basi. Mabala ozokufa pona nini? Na poto biso nyosto koma ba famille riche. Vous comprenez? Mutumo te alimagé a outai la famille modeste, biso benga pauvreté famille modeste. Vous comprenez? Siko tant siko boza kati ya libala, ye siko ba vi ay batinda ende tam aya libala te, aya ambassadrice ya famille na libala la bino. Donc aye fona ko zwa pour la famille, sa famille. On se comprend. Donc c'est ça au peso ça là que papa là on a poto. Donc il y en a il faut toujours qu'on solo la bien. Tala petit oyeli famille terre oyeli nga. Soko ya awa pour la famille. Donc mais votre kabwana biso. Donc on peut rolo bala mobali tala yo yeli dibala oyeli famille na haute. C'est vrai que tous abiso. Donc aider mais ça. Pour tous condamner peuple congolais fainéantise. Mais ba fainéant na pe na ba famille na biso mo bazali. Tinda 50. Oh nini batimsuko robet na mais je dis mère d'ailleurs. Donc azo kosa, ba comment kosa même liwaya mutu. Ozomona tout ça, c'est ça le problème, les finances. Alors il faut être vrai dans le couple que ceux qui famille moko ezala moyen musu ezala te boye ba neni boko équilibré ba soutien wana ezala te ke yo ye na libala oye pour la famille na yo donc ba yebisa yo ke ba kiti tobo kito changer ote zela nanu omoni te ke nazotongela mama ndaku na kinkole to komi na niveau ya deuxième étage donc okomi ko sacrifier vie ya ndaku na yo pona ndaku ya mama na yo azana âge nini oyo zotongela ndaku papa na yo azana âge nini atotongeli bango château na Gombe na limete to na Mbinza bon après azana 70 ans azana 60 ans azana 80 yango il faut yeba ke non occupe-toi d'abord de ta femme de ton mari na foyer na bino batwana pete ba influence yo kaka banini et puis batmusu na Congo wana yanto okeno oganga tonto ya na Congo bo mona na Congo mutu sazo kanisaka na ninga kala
oh non kasi obali me na okobala mobali ya mbongo kaya to différent ba na yoki obala mobali ya mbongo obala mobali ya mbongo ilaksidi ba concept ya Afrique oh obala mobali ya mbongo ozomona c'est ridicule biso eza mbongo te eza bolingo mosala biso eza basije bato bapesaka biso yango wana donc ngai nakobakisa boye napesi na Blanchard Mange Mbote azotalanga na Angleterre, Dorcas Esengo Elika Mvemba Mbote no yango ba merve na bino nyonso nga nakobakisa boye moni pe batu bamibali ebokendo bala na Congo kozwa bana na basi na Congo soki baye na bango awa il faut déjà la Congo bate ya bango ba réalité o eza awa na mboko parce que yango peso cause pe comprendre te omoni déjà bandi ko yebise ndenge awa ezali comme ça akoya awa alongola idée que soki na ye na libala eza pour ça li développer na kini basa saba ma développer moi c'est bande na lobby aba mobala PC 50 à sali provision soit 30 à bombi 20 li développer yango siko il faut ko tali sa ba mo ba réalité za na poto ke na poto tozala ndenge wana te boke okende mwasi na mobali o asimbi kadi mwasi asimbi kadi mobali azolekisaka a carte pam 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 esili bapesa bato mbongo na espèce penza te ana na mboka na biso ba poto boy ezami tosalela ba carte soki espèce peut-être yo mobimisi po lingi ozana na espèce mais mingi koma na ba carte kutu total après covid mo ba store mususu ba so sous cash te n'importe so remarquer ba store mususu eza carte kaka balin sous cash te so non l'exaka carte so ke ba place mususu mo ka carte donc comme si cash ezokende na ko disparaître donc eza eloko o il faut bater bango que soki te ba ye awa électronique to que économie ezokoma électronique nyonso ezokoma na ba bank to sala nyonso ba transaction ya bank ezokenda sumi ezaka téléphone papa o sali papa otindi ozomona donc biloko wana na ba mboka poto Amérique et comme déjà ba store mususu eza na ba carte bank ya ba mbongo espèce te et puis côté ya bato bayaka na Congo que soko ye na bayaka ana poto que soko ye bala yebake na kosalisa yo okovanda 3 mois pour okende bacours un souci anglais soko ye a bien te 6 mois mais okokisa 6 mois il faut que tu kosala musala parce que biso awa ezali te mobali ka fois futa ndaku tout sala ezali makambu ya ko se soutenir parce que ba misusu bazokasa za système ya Congo mobali kaka ndemu tazosala nyonso or que biso a eza ndemi wana te eza biloko pe o batu ba divorce mingi salem ya kanisaki nyonso awoya kaka vandi mais ya za surprise akomi kolela o mobali o na koka kayute parce que ba message na kayute ozomona ba biloko nyonso wana ezosala ba makambo wana nyonso donc oza iloko mso bakisa pona non mais donc batutu bazotala biso ba merve na bino yango wana donc nzamba pambola bino ba o bazala ba sujet bo banga te bo pesa ba sujet na bino boya koloba biso pe to pema c'est ça elo na koloba yango wana pona makambo etali ba obeti likambo ba femme seule ba femme seule lelo biso pe na poto awa ba femme seule mususu ezali ya bengani mobali comprendre abengani mobali divorce tout ça là mususu pe libale kufi atikali femme seule mais yeba ke toza susu na ba femme seule mususu o bazobenga single mother by choice ekomi azora bazemi dote ye moka kei ake kosomba la système ya reproduction ya vient une sorte de fois et me qui na boy ko ta mona na papa na voilà siko ba femme wana pe awa de ba reconnaître bango donc aza femme seule donc azali single ba be bongo femme seule par choix donc asali choix na ye alobi ye akolingaka mobali te akovandaka na mobali te akei na ba maison oyo ya reproduction asombi ba sperme ali asali na ye nini avandi aboyi na ye aliri na ye te asufri ye moko asombi ba sperme mutu mususu avandi donc bango bazobenga bango femme seule par choix
Parce que oui. Mais tout ça, c'est bon, c'est des choix. Des choix d'ailleurs. Un mélange entre église na droite, na droit, au droit et permettre. Mais si on a n'engé que makambo endezo kende mutu pe azana na ndenge nazomona vie tokomi na monde moko très complexe compliqué. Et musu alinga zakane ye mo musu kutu boye donc tout ça va choix mais et l'autre zo baka ba répercussion quand tu es une femme seule donc tu n'as pas l'aide de l'homme c'est-à-dire que bilo banusa yo moko et à la fin de la journée ça devient trop encombrant fatigant au sa voiture au sala accident au sala boye bana pe bakoyi ko comme on a amitié à ma baie parce que tu es seul à contrôler tout ça et ça va que tu as évité mais c'est dans l'apprentissage que nous allons changer ça donc il faut tout y être là bon l'ongola no ba ida ba pasteur mingi baza ba venturier trop bolong et puis même baza ataza venturier te même makambazo te azoe bateke za yangote. Tu vois, c'est aussi ça le problème. Tu peux penser aux autres informations, aux autres désinformés. La preuve, on a dit que Congolais, comment va faire depuis l'église, comment c'est toi qui petit au moins quoi do bazar, tout toi qui n'a boule là. Mais c'est comme tu as commis vraiment que église na boule comme diacre. On no ba nommé mutu ba diacre ba nommé te donc comme le quoi souci. Et au salon ni ba titre moi pamba. Luka ozala la PhD, Luka ozala docteur anino tangi saka boy oza enseignant, oza infirmière, oza biloko walande nzamba tindio na se abi ko travailler na front. Yozo bake oza diacre sala ngani. Oh naza bishop. Bo bishop siko est-ce que vraiment bazwa neti professeur Eli Kambokolo to professeur Ndawel bachi na denile c'est denile ça la mayele le bateau na bazana pétage zomona donc ozomi benga bishop mais oza vraiment na niveau té bazmi pesi ba kombo pam bana et moi tout ça que ça peuple congolais tout longola ba démon wana po biloko na ba démon oh église mima église de réveil ba mima ba démon o komi ça ba tu ningo mona ba koma lokwa ba zombie au moins ate yo nzambe naza muyibi ate yo nzambe nzoka nde azana mwalika on na balabala elandi ate yo nzambe nzoka mutema mabe ozomona tout ça l'église a amené et nous allons nous battre biso to lemba binote nga lemba binote na lemba bataille de peste bon bino ba pasteur ndenga na banga bino na lemba bino na website no tout droit na kanai parce qu'il n'a dit que Yesu a côté na binote. Est-ce que Yesu a côté frère Mbuta? Est-ce que Yesu a côté ba frère wana nyoso to mona ba sœur wana? Non. Yesu a na ba monter na ba pasteur à l'okota na ba pasteur mususu ba kendaka mibali na mibali. Toyoki voilà. Akendaka mibali na mibali maleka na te moi pe ba zoba ba luta. Ozomona. Mais yepe, pourquoi tu dis système à pardon? Donc c'est ça, tu comme presque dans souka, tout batali biso, ba mère vient na bino ya ngwana, mère vient na ngana Alain Kindeki, mère vient na Gervais, mère vient na ngana Pesi Susu na Alfred Mambo na France, Pascal Toukana Bundes. Donc nzamba pambola bino nyo c'est ça ba sujet. Tolobi soki bozana ba sujet bo benga, tokotia yo comme ça olobeli sujet na yo. Kobanga te yaka koloba biso karate tolobaka c'est ça donc pour le makambo nyonso tolobi aiza ba sujet nde ba pesa biso ba o ba monike ba koyoka yango ba yoki ba o ba monike ba kondima te c'est bon de la catholique ba lobaka oya azala mato ya koyoka ayoka oya azala motemba kondima andima donc oza eloko koloba eloko koloba eza masu mingi te donc on remercie yo pona la première mission il y a 2023, donc j'ai eu ce privilège d'être le premier invité. Et donc, dans le Bakala Congolais qui tout le bel qui ba néunion so ma bé gouvernement so ça là mais le peuple comme la temps tout ma bé peuple biso tozali tout ça quand même normal té tozala ka ba les chèques tout le ba faute à gouvernement faute à Félix faute à Boye
biso siko na buzoba ya gouvernement rôle nini biso peuple toujours ya on est même na niveau ba famille to lobby ba divorce pourquoi yaka pourquoi ba fainéantise ba balingo comme ça là tout ça on a parlé. Donc je pense que 2023 to lobela mingi peuple to lobela mingi changement biso to changer o toza osa buzoba totika mbula sika ngana apesa meilleur VP na Alain Kindeki Alino, les journalistes les plus célèbres du Canada. Et puis, Nabatunyo soit au Balingara, Kolanda, au Balingara, Koyoko Olivier, Olivier Makamura Boigna, Yamayele, Bani. Merci Nabinoa. Donc, merci. Bonne année, donc 2023, Tokolobela mingi mamba peuple, Tokolobela pe makambo. Faut qu'on réveille conscience na bango parce que les arabes politiciens, peuple ils ont la part et la responsabilité pour le changement ya Congo. Donc que l'Éternel vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme soit avec vous. Merci. Izala Kinga Julie Poyalama Olivier Bolia, Toronto, Canada. Merci. Télé 24 Live, votre réseau d'information.